neneya nalobi na neneya akende kosuba na live la baronne sa subi po la baronne bandeko nazolobela kaka masuba po la baronne asubi déjà 2 fois na live bon oyo nga namoni aza na droit suba bamiso kutu basubaka na podium nazolobela basi même bakonzi ndenge bomonaka na monde baza na bapareil moko balataka na nzoto mpo na masuba bon mingi te me bazalaka nango ya mike sophistiqué siko nene yango mpe bavio abeti awa na émission suka azomata 10 000 tembe na bazozo bon awa eza likama masuba chi oui masuba nayebi bisika ewutaka te me nayebi masuba ndenge ebimaka mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko neneya nasengi ye kaka po asilikaki mingi nakanisa ndenge asilikaki mingi wana soki likambo nini ebanda koleka na bachinois vraiment eloko alinga kozala nango kaka eza posa mai po akitisa mongongo mazoloba meme pake o na na posa mai bozala nano namela eloko azoloba mpenza bien mongongo mpe ezosala pasi te alors posa masuba fo azala nango yango nalobaki neneya nakomeli ye bien atangi yango mpe neneya la baronne na direct na ye auto suba sikoyo nazozela yo non nalobi sikoyo ekomi tour na yo nabandela yango bien neneya la baronne na direct na ye auto suba sikoyo ekomi tour na yo nazozela yo nasengi ye mpe merci donc nasengi neneya atangi yango mpe voire même aza kobeyanga papa matondo balobi te o papa robo alobi bon yakanisa nga kaka papa matondo c'est tout à fait normal oza yo moko te mais awa tozolobela masuba nayebi masuba ndenge esalamaka te bon loba fo naluka yango ata nayoki yango na okipe kaka te wana eza bawi dire me ndenge ebimaka oui wana nayebi yango témoin eza misu na nga moko Ankolo la baronne 2 fois asubi la baronne peut 2 fois subi en tout cas na sepeli te mpo nazala clair na bino na direct eza te na sepeli te mpo asubi na direct non wana kutu 10 sur 10 100 sur 100 bravo eloko na sepeli te na tous les 2 masuba ya la baronne kaka nayoki son te son ya masuba wana nde eza base oyo ngai nalingaka la baronne mpenza azopise ngai nazoyoka son tsaka likambo nini
nazaka déjà zoba boyebi yango te oh eya gunanga bon kanisa okokanisa o mari de nuit o sans effet o avec effet etali yo me ngai kaka deux fois la baronne asubi a manqué son volume yango nalobaki nene ya kende ekomi tour na yo mpo nayebi nene ya kuna akovanda te surtout lokola aza kobombama na tinelo eza na barenier na koyoka son meme ekokota na sa mabele ekotobola mabele kosuba na afrika alaka gupe tala mabele ndenge ezotoboka me neneya eza te azalaki na posa masuba te eza pe te ke alingaki te non aboyaki nde kosuba na misu ya bato bon wana alobi so mabe aboyaki kosuba na misu na biso te biso bato ya direct non aboyaki kosuba na misu ya mutu bon mutu moko mwana oyo ye boyebi nene ya partout azalaka na live mwana aza wana meme soki mwana lali bozoyoka mwana azo respire elakisi ntango nene ya akosuba mwana mpe akozala wana nene ya non naposa kutu ya kolobela masuba esili neneya non ce n'est pas vrai oh nalongoli ya yo nakoloba so ya yo te nakenda oyo la baronne mama mais pourquoi kopesa bato bon bato mosusu nayebi te bato mosusu bakipaki osukula maboko ngai osukula maboko na osukula maboko te nayebi ke masuba badoktere batindaka bato mosusu bamela masuba na bango no meme ntango korokoro ebandaki batindaki bato bamela masuba voire même odombo amelaki ya ye me lokola ya ye ebunda bakombe ebele ekwesaki yesu maladi me ya yo la baronne ate osokoli maboko te otiango na crevette bon maboko kaka moto osimbaki no eloko te tomona ekuta eloko te en plus oza mwasi azemi naza sur et certain olataka no kutu mokadi te naza mpe sur et certain otombolaki kaka robe wana nayebi ndenge efonctionnaka moto akoexplike nga aza te naloba ndenge ezalaki boni bino boseleki boyeko lelo eza dimanche te lelo eza jeudi elakisi loba nazoloba jeudi je parle la baronne ayaki na telefone na maboko azokende posa masuba ezoya azokende litanga moko ekwei akoti avandi azwi position toka santé wana asali mabe ifala azala ya kotelema obi agunzami muke na position ki badage kobanga te maréchal père bapeti nakolo te na butu te rien du tout mari de nuit eloko boye eza te rien du tout naza mpe na ntina nabenga nango teke sans effet non naza mpe na posa teke nalobake nalote na butu te non
bien se na olota te me na kopekisa pe te ndoto so ekoya nga te mu na dirijaka ndoto yo zala no calme oyo eza nango kaka eza nango kaka nayebi place na wana te soki nakokoloba nini na continue na masuba ya la baronne akota tina sokolaki maboko te yango wana akoti afungoli porte maboko ne ezalaki kaka propre ndenge ezalaki na ebandeli atomboli robe la baronne atomboli robe oh la baronne non la baronne atomboli robe tala la baronne atomboli oh matondo lata pantalon oh ozofungula ceinture ngai nazobetaka lisolo yo ozokitisa pantalon lata oh oninga obebisisa nga makambo nazoloba la baronne atombola robe eleki tatouage oh tatou mama ye baproduit ya baronne abetaka oyo poto na hommage ake ayelaka ye eutaka kina koma kosangisa quel mélange oh mama ye les mires et les oreilles mais les mires oyo ya Karine Mokonzi et les yeux bas oreilles bakanga nga pe papa robot nakangi matoyi na bato bazopekisanga na continue koloba nga pe nakomi mire la baronne atombola robe quelle robe bon tozolobela robe te oyo etikali la baronne abaluki ankolo la baronne avandaki modeli nini mama e na continue na kocontinue boloba na so na continue mpo na kokotika papa matondo asouffrir boye te nalobi nalata pantalon me nazomona ezaka ya kovimba mais bon na continue ou bien ndenge nini mpo la baronne avandi fo apise na ndimi te masuba ekobime na monoko te en tout cas kosuba ezelengi surtout zala mire zala toilette ya la baronne omona la baronne na robe te na soki wana la baronne troisième fois nalingi son mpo ntango son nazoyoka ngo nakoyeba modele ebimelaki bandeko bosilika silika na yo tomboka mais la baronne asubi penza masuba mais wana nde eza problème te kotombola robe alati eloko te ntina sokolaki maboko te parce que asimbi rien akosimba ndenge nini alataki eloko te bongo position kibadage aboyaki yango avandi la baronne pasi osalinga bisika wana na rata mbala liboso la baronne akenda kosuba nayoki son te na deuxième fois nango bato bazoloba kata ngai nakanga baguta kata te la baronne akota nalobi bon ngai boloba te ke papa robo yo mpo lataki pantalon
nga nalataka te me nalataki te mpo na la baroni te nazalaka nga moko natambulaka kaka bongo na ndako eloko moko te botuna nga question mosusu te nga nde mutu na banda kozela nayoka son la barone akota silisi son nayoki te kanda ndenge wana bongo nayokaka so mutu mosu azoloba sukola maboko nalobi tala oyo azokanisa nini la barone akitisaki abendi mopanzi azongisi boye azokanisa nini la barone azosuba na balabala alati liputa na kaleso akaki abendi boye na mbapa na mutu to ndenge nini non la barone azalaki na eloko te asimbi mpe eloko te oh parti wana les murs et les yeux les murs mire mpe ezalaka na gu nango surtout sala mire ya ndako ya la barone neneya tour na yo si nalobaki oh. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui toko, il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui toko, il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui toko, il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.